Jour na kati hôpital ya Sanator. Botala pendani mobali oya bomisi Miraesa yeyo. Bomona mobali ya Miraesa mutu abomisi mwasi na ye. Bozala toujours awa. Mobali ya Miraesa Bentono tu otina kibishusha mobali ya Miraesa wabiye. Botala mobali oya pekisa Miraesa koteka. Mobali oya pekisa Miraesa théâtre. Mobali oya pekisa nyonso yeyo. Tolo yaksa botala toza awa. Information Zara mobile vraiment tous les informations et pas non. Papa bazo ko informer que Moto Bolukasi a son molimo depuis 3 heures du matin. Et là depuis 3 heures. Depuis 3 heures 15 heures. Bazo informer batuna 15 heures. Ah mon chef on lit. Ça Bentonote mobile ya Miraesa yeyo botu. Botala batata basiliki bakali mobali ya Miraesa information sur terre. Donc là bah ici biso que on a biso yesa place à Bali. En tout cas azana etambo ya bien té voilà ba de biso artiste azana etambo ya bien té tout sambela nzambe tout soutenir na ba prière donc déjà là tu comprenez que makambo ezo ke bien. Na net mo photo mutu abotolaki Miraesa mobali na ye et ememi Miraesa na ba problème et raison pour laquelle batindelinga voir même vidéo awa nazolakisa ngo tozotala ngo ngana yo ndenge bayebisi nini Miraesa kufi na nini nga bayebisi nga ya Mireille akomaki na problème ya tension. Effectivement on se comprend akomaki na problème ya tension et puis lobby donc hier asalaki un peu ba malaise ba memi na hôpital à Sanator. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote bandeko nyonso tu bazolanda biso à travers le monde, Londi Premier, votre humble serviteur. Un grand merci na babone nyonso tu ya Congo Mokili Télévision, babone nyonso tu oyo bapesa biso confiance. Un grand merci na Sam Koukou le nécessaire, un grand merci na Pablo Kini, un grand merci na bandeko bazali partout disséminés à travers le continent où comprenant que Londi Premier azali un chasseur des informations. Bienvenue sur Congo Mokili Télévision encore une fois. Et messieurs et dames, je vous prie de liker cette émission, de vous abonner également et puis de partager massivement cette émission. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous le voyez très bien, que tous un cadre approprié au tournaka. Émission Nabiso, cela veut dire que nous sommes en train de faire vous faire passer cette information au plus vite possible. Très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, car ndenge tofandi boy, car ndenge toko solo la boy, kakie tonzete lisusu moko ya banzete ya minene ya kati ya art théâtral na biso ya République démocratique du Congo, moko na biso, moko ya bastar na biso asepelisa biso ba mama balingaka ye, ba tata balingaka ye. Na kombo ya Miraesa bino mo boyebi ya Miraesa mama monoko Miraesa akufi bomona ndenge nini Miraesa lela dadi kitambala na ye lelo ekomi siko autour ya Miraesa pona ko rejoindre dadi kitambala na ye de partout jusqu'à surtout aux occasions tala Miraesa bao pe bozo ko déclarer Miraesa amona na te akenda wapi aza wapi Miraesa zane na Luanda na nga pe na kata Luanda donc en forme na osala ka musala nde toyoka na bino bo s'abonner massivement na Miraesa TV au beti pe na Miraesa TV au mona logo moka move ya munene ko bima wana veut dire na kati kuna nde makambo esike vandi
Bo s'abonner massivement pour bomona Mira Esa musani osala na Luanda. Naza na bampate na nga na nkolo Yesu o na kuti na kati Angola, naza toujours na cadre encadrement kaka. Pro no kwa bana aza toujours na sima ya tata mwasi ya bana na ye. Cela veut dire bon s'abonner, bo déclarer ki bo lala ndenge nini. En tout cas tout oyo na ye mabe nde na telemi mikolo. Na otike bino tante bo vanda ka mikolo zo réponse ya émission oya mwana mbwa salaki. Ngasko mama na mbwa na opese réponse et loko ni nezo sala ki pesa mutu ki pelekese. Je vous aime tellement. Et moi Antoinette Sopenza. Yolinga bongote pardon basi mana obandela te. Bongote pardon. Mo boyebi ya Mira Esa mama monoko. Mira Esa akufi bomona ndenge nini Mira Esa lela dadi kitambala na ye lelo ekomi siko autour ya Mira Esa pona ko rejoindre dadi kitambala na ye voilà kaka ndenge nazotambola nazwi sango Dieu merci nazana na ekokutana na l'un de artistes comédiens oyo bazalaka pe babandeko kozala très bien na ndeko na biso Mira Esa tika na pesa ye déjà mbote nakangi ye vraiment po to solola moi plus vite possible. Bonli tous ces mbote na ndeko na nga. Ouais, mbote papa. Bonli tous ces mes condoléances. Ouais, je dirais merci pareillement. Ouais, parce que là monde a arbre c'est tout offert. Et puis en plus c'est sœur na yo. Sœur na nga il est tout ça. Bonli tous ces mbote to solola boye. Même pas une heure du temps oyo Mira Esa auti kokufa ndenge atiki biso nzambe pasali ngolu tokutani na yo mbala moko yebisa biso sango wana ngamu na pesi yango to o babengaki yo déjà à partir ya Luanda oyoki sango wana ndenge nini. Ouais, en tout cas nazalaki vraiment informé te navandi kaka boye Fifi Miel d'appétit na kata Turquie en direct de Turquie abengenga nde azo informé nga que nde toza boya Mireille akufi et puis nandimaki yango te natali Fifi Miel aza na Turquie akopesa nga information euti na Luanda ndenge nini. OK ouais Fifi Miel aza pe na contact na bato baza na Luanda nalobai bon Fifi apesi nga information ngai pe na ndenge na ngai naluka na vérifier ce qui c'est réellement likambo yango eza vrai. OK nde na yo benga président Maréchal Mobutu. D'accord. Nabengi ye pe na appel vidéo alakisi ngai ndenge bazokotisa ya Mireille na morgue ya Sanator. Vous comprendre nde bakotisa ye na morgue ya Sanator. Donc en tout cas tant que na moni ndenge wana esalinga vraiment passé. D'ailleurs ozo confirmer biso que babengi on appel vidéo pona omona ndenge bazokotisa Mira Esa na kati ya kati ya morgue. Ouais. Nazoloba bien nabengi président Maréchal Mobutu o mwana nyonso azaka na mutu to azaka na Luanda artiste to azaka na Luanda ayebi président Maréchal. OK. Mutu nyonso azaka na Luanda ayebi afande Madoda. Mutu to azaka na Luanda ayebi Urbain Kaseza bato oyo ngai na bengi pona confirmer maloba o Fifi alobi nanga tant Fifi aloba nanga ngona kanisa ndie poisson d'avril et na juillet yango siko na lukaki bato baza sur place ba confirmer nga si réellement information est vrai na bengi Maréchal na bengi afande na bengi Urbain nde ba confirmer nga ko ya Mireille azate baza na morgue ya Sanator bazaki ko négocier et puis tout à l'heure avant to bandano emis avant to kutana yo awa président Miss Girl auto benganga a confirmé nga que oui basilisi déjà na Sanator batie na morgue. Sikoyo tozwi information na retard to Mira Esa kufika ntango tozo bengana awa. Oui auto kufaka na ba 14-15 heures awa kaka. Donc en tout cas, ils ont vraiment passé. Ya Mireille, c'est une grande sœur. Tant que tu es dans la Luanda, sa grande sœur, elle est bien. Tous allons très bien. Donc,
naomona kunde na koloba te donc esalinga penza pasi esalinga vraiment pasi bon li tusebe bato bazolanda ebele ba Djibril Ndombe balingaka théâtre mingi Djibril Ndombe Casimiro Bamago masalanga Mago mopanzi sango alingaka théâtre mingi bazalaka souvent na bacomédien mais à chaque décès ya baartiste comédien il y a toujours les amis, hein, comprenez la famille, tournant on a balabala donc pour nous repérer Sabino seulement actualité, dengue zala kaka. Bon comprendre dengue ni maramia surtout zoleka awa. Bon li, il y a toujours eu une esquisse, il y a côté information, il y a côté pas problème na bino. Bozalaka na ba problème entre bino entre autres likambo uti kokwa ya Miraesa a Koufi parce que l'une des collègues ya Moussala otokotanga na kombo ya Nanette Mofoto muta botola ki Miraesa mobali na ye et ememi Miraesa na ba problème et raison pour laquelle ba tindelinga voir même vidéo awa nazola kisango tozotala ngonga na yo jour na kati hôpital ya Sanator botala penza mobali oyo abomisi Miraesa yeyo bomona mobali ya Miraesa mutu abomisi mwasi na ye bozala toujours awa mobali ya Miraesa internet botinaki misusu mobali ya Miraesa wapi ye botala mobali oyo apekisa Miraesa koteka mobali oyo apekisa Miraesa théâtre mobali oyo apekisa nyonso yeyo tozolakisa botala toza awa internet mobali ya Miraesa yeyo botu botala batatete basiliki bakali mobali ya Miraesa voir même vidéo awa nazola kisango tozotala ngonga na yo ndenge bazobeta mobali ya Miraesa na morgue kuna okoloba nini na makambo oyo eleki oyo yo yebaki nini ça se fait comment babotola Miraesa mobali pendant que biso tout temps tozalaki toyebana komona ngo nyonso tout non du premier ngana oloba na yo toza vraiment na passé nous les artistes de perdre vraiment icône monene parce que je m'excuse ngaya Mireille Natala na TV avant de jouer na ye Natala na TV aza ponanga ya Mireille aza vraiment icône ya monde oyo biso to salaka effectivement donc basali nzela oyo biso lelo to tambola na nzela oyo bango basala OK makambo oyo balobaki esalamaki ezongisaki en tout cas moi je dirais ya Miraesa Koufi non mais quand même pardon s'il te plaît ezangate o balobaki wani comme spéculation mais o tozomona na misu batutu bazolela na kombo na net et puis bazobeta yo zalaki informé quand même que babotola ki Miraesa mobali na ye yango memie na liwa moi j'ai un défaut likambo oyo namoni te na confirme yango te bon kobeta mobali bazobeta eza par rapport bon nayebi te so eza par rapport à nini siko biso nde il faut toluka siko to vérifier toyeba so kobeta wana eza par rapport à nini kasi eza source d'information nazopesa ye ok bomesani na théâtre nazopesa bino bozobotola na bamibali bozobotola na basi bozotela na bapoison omoni makambo oyo nga loba eloko moko popesa information il faut zala na ba argument sur l'information na oloba eza vrai to eza vrai te kaka mission to sala oyo batu bakofinga nga batu bakoyina nga batu bakolinga nga pe soki po bombeli bango information ya vrai oyo zala informé te batu pe bakosepela te baloba ke bon yo ozobombela bango information bon si par exemple naza informé te na inventé donc ozoconfirme koza informé te ozokamwa image oyo mpe na sur place nde naolakisa nga mpe nazokamwa image oyo nde ozolakisa nga donc naza informé na mambo te naza informé nango te parce que depuis nabimi Luanda tokende bayinane naza informé na mambo te
donc ngai mpona confirmer likambo eza likambo mpona mona siko yo bayebisi yo nini Mira esa kufi na nini nga bayebisi nga ya Mireille akomaki na problème ya tension effectivement on se comprend akomaki na problème ya tension et puis lobby donc hier asalaki un peu ba malaise bamemi na hôpital ya Sanator abandaki kozwa bakisi nini et puis lobby asalaki malaise nde bamemaki na hôpital ya Sanator nde lelo ba 14h Sanator wana ezali parmi ba hôpital ya minene ya Angola. Ouais. Donc il faudra le souligner comme ça na kati ya ville ya Luanda vraiment hôpital Sanator eza référence au ba memara batu pona ba cas d'urgence. Ouais. En plus c'est uta oza la réhabilité. OK. Donc nde tango ba informer nga que lobby azalaki asalaki un peu de malaise nde bamemaki na hôpital ekomi kuna na hôpital nde lelo aosala crise ba 14h so 15h awa fifi abengai nga nde fifi aza informe nga ke Mira esa kufi donc voilà donc en tout cas eza kadi mabokete nazo informer que image oyo tozolakisa awa mutasali yango ezalaki direct ya Shusha Lumière. Ok, Shusha Lumière d'Angola aza journaliste oyo ayebani makasi na kati ya Angola. Je crois que batu lokola ba Pablo Kini bayoki mawa les véritables déclarants. Mes condoléances na famille ya ba comédien nyonso tout d'abord ya Angola et puis na République démocratique du Congo pour Mira esa international. J'allais directement appeler même le président Marius, sauf que nous avons signalé que nous avons tourné. Président Marius Kosi. Est-ce que le président Marius a cause à la ligne on a sur place? Après, nous avons sur l'année calamité. Ce qui te robin à président Marius, tu dois un message parce que le président Marius a informé Bisso, a informé autrement Pelissou par rapport à Makambu. Et voilà. Naotika batu balandana to landana no mo extrait yango muki ensemble na batu ndenge nini yango bandeko bazolela liboso ya hôpital ya Sanator eza direct bon comprendre biso eza direct on ndeko moi c'est asali et puis atindeli nga liena kitisango pour de preuves o eza Congo mokili eza vitrine moni nondi nga na lobano eloko moko moni moment toza nango oyo to perdre icône. Président ouais, non, tu perdre icône ya théâtre. Mon maman Antoinette. Ya Mireille. Obiso nyonso, batutu ya théâtre, babengaki ya Mireille. Batutu ya théâtre. La plupart et surtout biso ba jeune, otoye na sima na bango, to bengaki ya Mireille. On se comprend. Et puis tant na ya ka Luanda, asa grande sœur oyo ayambanga très bien. Je comprends. Mais pour ça, on a brûlé tout ça. Vous avez dit à quoi? Pourquoi? Il dépend de la motema ya bato. Non di na lobane lo moko monde to vivable. Bato nyonso ba otambola na nzela to mona na kaka muto otambola na nzela mais kati na yo yebite. O azo raisonner kati na yo yebite. Même atande to fai na oboy. O eza kati na yo yebite. Ozo comprendre? O yebite. O mutema na ngezo raisonner. Ba douleur o mutema na ngeza nango makambo nyonso mutema na ngeza na soki na expliquer yo te donc au monde ngo pété oyeba pété on se comprend donc par là ngana ngina pesa ka conseil to éviter ko sala na mabe to luka pena ko tambula kana mwa droitier pour mokili abateza ya nzambe za mokili na biso te lelo Mira esa kufi lobi po kufa na yo effectivement okufa effectivement motantika la libanga zate mobali oyo botoli muninga ba botola ope po qui trahira toujours en tout cas ngai ça me fait très mal na pesi mbote fa ya Kadi ma double poche moi si aleki mibali na mbongo moi si aleki bala mibali belé na ba possibilité na ndenga Luanda aleki mibali belé na possibilité donc Kadi ma double poche la PCM bote place azali. Petit témoignage tozona no image wana après tozonga po opesa biso mo témoignage moko ya rapidement ndenge salaka. Alors Anel Kabafosset Tim Cecile Mago mon ami Mago lakisa biso ka moi direct wana bandeko bo comprendre que ça direct ya Facebook to kitisi yango po za Congo mokili c'est une amie mutasali yango to lakisa bino avec de preuves
que makambo nga nazoloba to ba question nazo poser eza nango falsifié te eza makambo oyo ba informer ngai eza source video yango wana eza radio te botala. Station quand même à Kati Mirae ça dit à quoi yo poye ba eloko nino et ça dit que station Mirae ça poye ba Mirae c'est la ça fait déjà une semaine sur les matas il reste professeur un mot par rapport à matin Mirae. Merci, merci. Donc, on va continuer toujours la discussion. Il y a un quota là. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons cherché pour vous un artiste et comédien également, résident en Europe, à Paris. C'est le président Marius Nkosi. En tout cas, excusez-moi, on a la lunette parce que déjà, on a la bino, déjà, président Marius. Oui, bon. Bonjour. Boni président. Ah, papa. Force et santé, mais on n'a pas le choix. En tout cas, avant qu'on a tout il fallait nous mes condoléances par rapport à sango oyo comme la bino ba comédien et surtout bisonyo surtout parce que tozo faire partie na monde artistique. Mirae sa akufi président ndenge nini yango oyokeli sango wana. En tout cas, il faut nous mes condoléances à la grande famille artistique on va partout dans le monde. Et ça, c'est surtout la famille biologique. En tout cas, Mirae ça a confié pour tout le monde presque. Donc, dans une connaissance que Mirae ça attention à d'autres misaïe et puis n'a pas sucre. Donc, il y a un salaire qui pas même un hôpital parce qu'il y aura qui n'est pas n'importe qui, puis il y aura qui dérange qui mata qui sucre ce qui mati. Alors sucre ndenge mata qui est salut que Mirae ça a quoi qui nanda. Donc ça que ba vraiment qui l'hôpital où ezala ka bembeni où ezala na palanka bandeko ba Luanda bandeko ba Angola hôpital à sanatorium. Ouais. Donc là ba memi Mirae ça ba kende na ekuna na état moko ezaki déjà critique état moko ya bien te. Alors avec un état moko ezaki inconscient. Avec inconscient tout le monde dans sens wana. Dans la côté ba l'hôpital quand on a une information en musique. L'information en musique ba bisi biso non à se rétablir mais azomona batu mais azoyeba batute donc à perdre connaissance à perdre azoyeba batute et déjà ils a dit 3 jours passés lobinde donc excusez président excusez donc Mirae sandenga zala ki wana akoma isu ko reconnaître batute Mirae ça comment isu ko reconnaître batute selon ba information ba pesa biso ba bandeko ba ndo kende na kati hôpital o eza bandeko na propre ya famille pas confirmer biso que azaki a comment inconsciente mais après ba ko pesa biso sango que en tout cas ça va a komi koloba wana c'est l'information ba pesa biso ya musika mais biso tellement to bien Angola ndenge za to bi a réalité Angola ndenge za ndenge to ba to bisa ba ndeko na biso ba artiste ba za kuna na Angola bo sale port bo kende bo ndenge sa tambongo bo luka moyen nyoso bo kende bo so information est assure nde yango esala ke bandeko na biso bakendaki internet akendaki kuna sacré bendela akendaki kuna banani excusez président banani babandaki kopesa bino information liboso ke Mirae sa abandaki ko reconnaître lisu batu te et puis bango mpe bayo oloba lisu Mirae sa santé eza bien ezalaki banani babandaki ko informer bino liboso donc bato bainformaki biso eza bandeko na ye bandeko na ye propre ya famille oyo bazala na Angola voilà
Voilà, parce que normalement na kati Angola ba okotisa kaka soki eza mobali ba okotisa kaka mwasi so mobali utopela ba okotisa kaka mwasi na yo to ndeko no propre ya famille. Ouais, ça bon. Somme ta communauté critique. Donc bando kotisa ndeko na ya famille na mutu moko be bakoya kozala na ye kuna waza proche ko bando za na ye à chaque fois. Donc bango ndenge bando pesa biso ba artiste ba information. Et par là, l'habitant artiste va qui kuna de comprendre des informations bando pesa ezali penza crédible te to ezali na information sur te. Donc là ba ici biso que ndeko na biso yesa place azali. En tout cas, avant na état moko ya bien te. Voilà ba ndeko na biso artiste azana état moko ya bien te to sambela nzambe to soutenir rien na ba prière. Donc déjà là, tu comprenez que makambo ezo ke bien. Et lelo à ma grande surprise tant que nous na ba jeune na biso baza na Luanda ba ezoka ba sacré ba internet ba artiste baza na Angola balobi que aire ya physique ezaka 15 heures papa aire ya physique lobi que ezaka 15 heures na hôpital Angola so ya avant 15 heures ba kota raté ti ba ke na ngonga 15 heures tant ba okota ba ke kuta place ba tikaki ko nous autres eza souté Là nous autres mira eza souté et bazo ko informer ça fait mal bazo informer que courage président courage aux autres ça biso que les informations zala mobile vraiment tous les informations pas non papa bazo ko informer que moto bolukasi azongisa molimo depuis 3h du matin. Et là, depuis 3h. Depuis 3h. 15h. Bazo informé batuna 15h. Ah. Mon chef on lit. Oui, président. Oui, président. Naebi. C'est que soki nga na ndeko na yo nga na ndeko ya proli na ye wana na tiki proli na ubika to dilibo na tiki en état moko bien te tous les saka ba bongo to saka ba fort to na tonto ba te état santé la ligne ngi. Ouais. Ce qui est grave, c'est que tant que sango na 15 heures que mutu botika ya sa souti ça. Il a dit que ezolakisa que na tongo wana batu bayaki na bango te. Donc ndenge za famille na e ba négliger ke batika ki na tongo bayaki na bango te pour na Hollande la santé na e. Donc ça fait mal papa, ça fait mal. Donc on soit sango na 15 heures on tala boy corps a mutu ça te. Donc na minute soit donc bino kende ba okela kisa bino place ba teki nzoto jana. Yesa moi la maman Antoinette. Alors président courage mais eloko mususu et toucher biso lisusu poto yeba to mekepe kotuna kombo ya artiste comédienne moko ezotangama makasi kuna Nanette Movoto balobi Nanette vraiment mimi raesa tina liwa Nanette Movoto batu ba beti voir même mobali ya Nanette Movoto liboso ya hôpital ya sanatorium wana président yozaki na kati Angola mira esa na Nanette Movoto bakoka kokoma na niveau wana ndenge. Non, en fait, le jeune non. Ouais. La réalité et les caractères sous le monde artistique, on comprend dans le on peut expliquer en autant sous le moto à Salibanda. Donc, si on explique au Talibanda, on comprend que tout est en fait, la nette photo, à sa pire petite sœur, il y a Miraïs. Et à chaque fois, biso tozala ki omona Miraïs a lobara, la nette photo, dès que on a l'ingaramin. Langage mais même son tuni na net mo voto lubango wana ya na ngalo ba kalinganga mi alors biso to libanda ba information pourquoi ni mutu so kufi ba information yaka ki na ba ndenge bele yaka donc jusque là biso ndeti ngai to so yoka ba mobile na ya sala ki bo zongi boye ba komba na net zo tanga bandini boye mais en fait mutu akufi na akendaki azongaki eza un peu vague yo babande koyebisa ozwi quand même obande kozwa quand même information que Nanette akoma kobima na mobali ya Miraesa non malgré ozalaki oconfirmaki te. Non en fait c'est ça que problème est ça que
na net movoto ndenge azalaka na mobali na ndako te na ngola naza mobali na ndako te Emir Ayesa ndenge eza nakoma ofanda na mobali na ndako siko kokoma na terrain wana ya kolobaki na net movoto bande kobima na mobali na Mireille donc c'est tellement eza baterrain moko boye très glissant en fait naza na maîtrise nango nanu te bamakambo wana nyonso donc peut-être la information après tozonga to mais qu'on développer to sur la source mais qu'on partager ndenge ezala surtout donc voilà. Merci beaucoup président tozotambele te oyo eza nango ka émission moko ya rapide et j'ose croire que tozongela yo prochainement. En tout cas merci beaucoup, merci, les condoléances et pas frère Nanga Broli Toussef donc et puis voilà, merci beaucoup, merci. En tout cas merci mon président. Voilà, très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, to chité na biso to chité parce que RSA lisusu vraiment te, comme on appelle lumière réseau qui est déjà, faut vous la informer. Bon li tout c'est vous, total image, to bengi soupe président Marius, bah informe. Après c'est biso information que Mireille Sakufaki naé déjà depuis 3 heures. Omoni sikoyo. Voilà. Omoni sikoyo makambango to loba, makambango to loba. Pour le balikambo, il faut oser l'information sur pour le bayango. Ok. Netingai, selon ndenge na bengela ki Angola, peut-être na éviter peut-être ça qui ba émotion ba là nango. Peut-être ça qui ba émotion ba là nango. Soupe le voilà sangoye ka sur place wana na ba 15 heures. Voilà, ba kanisi pikara que la coufa na 15 heures. D'accord. Siko moni en tout cas président Marius Kosi David na pesi wa mbote place aux alliés donc courage eza makambo ya que soit tout le monde bon est-ce que tant le président Marius a eu éclaircir net comprendre que sœur Nabiso grande sœur Nabiso icône Nabiso ya théâtre akufaki depuis 13 heures depuis 3 heures mais sangoye kobima que akufi na ba 15 heures ozomona donc yango wana ngoloba il faut tozala prudent na makambo oyo tolobaka na minoko na biso donc voilà. D'accord, merci pour lui tout ça pour aussi la biso plus rapidement. Moi liloba ya suka fait moi message donc opesa na famille biologique ya Miraesa et puis na famille artistique au bolo faire partie na ba abonné nyonso to balanda rabino ba fanatique nyonso to ya Miraesa o lelo star na bango aza lisusu te suite à une négligence automoni et puis autoyoki et pas ya famille na moko biologique. Moi je dirais eza beaucoup plus négligence parce que toyebi Luanda ndenge ezalaka ngana yo toyebi Luanda ndenge ezalaka Luanda eza neti Kisasa te ke bozana malade garde malade azala sur place ezalaka te donc garde malade au kota na hôpital ce qui urgence ezali auto aire ya visite nde okota na kati ya hôpital biso nyonso toyebi yango donc mpo na nga ndenge na comprendre soki famille bayeba ete ke ndeko na bango akufi na ba 3 heures peut-être 3 heures eza aire ya visite te 10 heures eza aire ya visite te donc aire ya visite eza 15 heures ozokomona na 15 heures wana ntango bakotaki nde mpo batala ndeko na bango nde baya kocomprendre ke ndeko na bango déjà kufa ibanda kala ozo comprendre donc moi je dirais tous les la grande sœur na biso na kimia ya na biso icône na biso ya théâtre azali grande sœur oyo tozaki ne bien très bien donc tout y canon les à côté tous les la non grande sœur na biso na kimia. Merci beaucoup moi bambote na yo pesa nani bambote na pesi na en tout cas toza vraiment na mawa na pesi ba condoléances na nga na ba artiste nyonso comédien o nyonso tosala na bango musala moko en tout cas touti ko perdre icône na biso na ba fan o balingaka biso ba o batala biso en tout cas touti ko perdre mwana maman Antoinette touti perdre mwana maman Antoinette donc tous en a passé. Merci beaucoup. Merci, on comprend. GNI Construction, Gelor Nondi Ipepo Construction, seule entreprise crédible oyo ekoki kotongela yo ndaku pe koteke la yo ndaku ya malonga ya rêve na yo
Un grand merci na yo moko roi sage Gelor non di pepo bazana est-ce que bazana mbongo soki bazana mbongo est-ce que balatara bien bon soki bazana mbongo balatara bien est-ce que baza bogar le rôle yo bon soki pe bazana bogar est-ce que bazana sagesse est-ce que bazana sagesse et voilà bandeko pe bazobenga biso bazolakisa biso ndenge nini yango na Luanda. Voilà, bon, moi, dans ma campagne, quant à moi, je tiens un grand merci à Bandeko, tout va soutenir Nondi premier et Tokutani prochainement. Ciao. Bon, à la connecter, na Congo, mon qui bon, ça d'information. Ma problème là, on a mon Philippe na yo. Ba comment na journal moi on va la kufa martyr na nzoto moi si. Eh bébé yo kufa le te. Yo kufa lelo to sai. Na kufeli nini hapo? Delongo na obenga out. Tele misa makolono wana. Anyo? Asa mosa babuda na bawala. Dile mayanzi kama makolono. Sezo o balanga ba mfukation de ngwana. Delongo ngam na obenga out. Wana moya to te. Obungi baso. Delongo na obenga yo. Oyebi nga bien. Oyebi nga bien na tla ya kama te. Wala kuna tambu tuna mama no to tambu wana. Osa musanga ni lo. Na tuna kiyo okoma mana mama oyo owanga na. Na moni ote. Na bia, siko omoni ngesali. Na tunyo na moni ote. Siko esali. Na moni esali. Mama komito musata za no tranquille. Delongo na bena bi ko sapo na ngai. Naza sûr. Mena bi nini? Na lobi zala lez. Explique moi. Bito pe nani na comprendre. Eh yo, fana mnono ndumba mama. Ofana te fula. Mama bimo ofana te otiki ba yo ka niveau na ngai te na lo bana ote. Yo, ni wani ni ndumba. Kale so pete yo. Ni wani. So na de Londres. Yo te classe na ngai te. Yo classe na maternelle. Mère. Oh. Kolibo. Classe na go. Na pete yo. Sona buna yo. Na journal. Na journal na. Bamba. O pete yo munene na ko bamba awa. Bamba bamba university ndumba nani. Bamba boyaso. Na kanye ye. Mire, DiCaprio, encadré mais. Oyebi nana tante. Fone na boy ko na mirai. Violence nini na Oyebi na mirai ngala ko jara tai. Ça va. Si alongo le bilamba nga. Obi ko longo le bilamba na baba kan do telemia. Na mwaso ngo griffele ngai. Abia. Oko le londo obi to ko longo le bilamba nga. Azoya na parler. Na longo le bilamba nga awa. Delanda nana tina mwaso. Siko sona longo na to boyani. To boyani pona na tina no te. Solo to boyani. Ça va. Longo le bilamba nga. DiCaprio. Zo masque na Philippe. Oya yote. Longo le nga bilamba ngai. Longo la. Nana longo na 06 atokene na oko ke somba siko la bien. Longo la. Ah boto nga bilamba na yeba ke no so mulinga na nzela mbasima ko déranger nga sute sina boyo na komi na mère na nga zo encadrer ngai sili do bor na mbati yako twa na parler ngai na tika yo na yo zo na parler mama oyebi te ke mutu changer la bino mbongo za mobile na nga oyebi te ti a changer mbongo pa la bino na mobile no akoko wana lokolo moni mobile no koko wana azokoka oli suto moni nde de Londres tosa no gera tanta ko nyoma mate guerre te ngana na boyo de Londres no so na kanga yo wana pandite oyebi nde na sala kayo ko nyoma mana ote de Londres oyoki ko nyoma mate oso to fieto mbanga na longo na pato na baba moni ozo be ozo bataille ba nini ba kitu ba moni de Londres na lobi na lobi boy zela ina na sisa koloba bon na zo to non yo zara calme kasi soye bo kele te koko otiki mobali no na ndako ko soye na tele na selo be lombe c'était soye na mama soye loba na ngo monela asiele za ba koko to loba na ngo monela na mère te na mère te de Londres osaka nanga kende totala mamire yo na parler mais to beta masolo mama ele na yo banda beta masolo mere mama ele na yo sio oji so nini naza posta na yo posta nga na boyo na posta na hotel nga ndio boyanga mama o lokate yo boyanga mère beta au pied valeur. Simba était au pied valeur.
oza mobali na ngai tokenda yo ya ye encadre mère azala tranquille mère na yo pete bambula mona mama moyindo madame o bébé na ngai asiede tawa mutakala olanda tai olanda bambasu wana olanda bambasu eloko basalela telema awa okende te tolongoli pantalon na nga te bon ça va longola simba sentir na ngai comme ça ere oya otikela ngai nani DiCaprio de Londres DiCaprio kimamba mpa na ngai kende kozwa pantalon moko okolongola nga akobouge te na kesulo pantalon opete pantalon epuis lakisa esomba ya sika luka mobali na yo ya koko wana olanda mobali na nga mwa ya moki akokai na yo mwasi ya kala ozela bakoko ozola na mobali na nga yo oza na santa malonga te okela na mama wana kosala neni delondoloni na zangi bilamba na rezo utapoto na okabela mpo bima mobali alulo mpo na ngati bilamba olati baversa se olati ya nga ode lokolo de Londres mbongo ndinanga malongo zango eshono sendaka $200 wana embasi na yo nyama apesi yo mbote te mama wana sikelo tantro ozoganga mpe ozolobaloba po mere wana die yo tosala mbula boni nazwa ta différente pana opesanga nini boni bo ozobénéficie na bacor ozo basentiment na olaction partout boga opesanga nini famille ndako na bino edindaka na mai bino bolalaka biso mbula ebeti boni bo peti na premier étage ozoya kotyanga bamala lese okoloka te yo peti so mere na boyinga peti okomona na kotyao na kisi peti olibabe te kolobi posisi de Londres yo olobi posisi omoninga mwa to atinde naza ndeka na mabende nasanga mirai boyo nakokabela